Conseil national y a suivi ya accord Nabokambemi ya président Joseph Olengankoi Mukunji Bango Bayambaki délégation moko et Kambamaki na ambassadeur Dieudonné Ndabarish Imani ya zali bongo président ya conseil ya PP ya sécurité na niveau ya Union africaine bayaki ko beta masolo pona koyiba ndenge nini misala ya conseil national ya suivi ya accord ya RDC ezali kotambola pambate accord ya le 31 décembre 2016 yangonde ezali ko intéressé ba organisme nyonso oyo bazana bosinga komona RDC akende na makambo etali élection na ndenge ya malamu bazwaki explication na munoko ya président Joseph Olengankoi elongo na bureau na mobimba pe ba membre misusu oyo bazalaki wana na bango président ya conseil de paix et sécurité ya Union africaine ambassadeur Dieudonné Ndabarish Imani a expliqué makambo nyonso pe a sepeli na ndenge Joseph Olengankoi elongo na bureau na ye ba pesi explication ya malonga oyo esengeli pambate bango bazali wana pona kosala suivi en fait que accord ezala respecté ambassadeur Ndarabash Imani atalisi poleleke posa na bango ezali komona accord oyo ezala appliqué à la lettre yangonde kosala ke kimia ezala na République démocratique du Congo na sima ba élection oyo ekosalema mikolo ezali koya.